Mbote bandeko, mbote bandeko. Naye koyebisa bino suite ya bolingo ya ngai na Malika Mania. Malika Mania nandimi litoi na ye. Kobanda lelo Malika Mania akomi ya ngai copine. Alors ndenge na prometaki bino na kowumisa te fo ya mbala moko 2021 tozala deja en couple. Yango wana lokola si tosolisi makambo tobongisi makambo kitoko na ye koyebisa bino ba oyo boza kozela suite. Ba oyo nanu batali video te ndenge bolingo yango ebandaki, ndenge tolinganaki, nakanisa oyo nyonso atalaki yango te to ayebi makambo yango te, ebongi alanda video moko eza na se akoyeba soki bolingo ya nga na Malika Mania ebandaki ndenge nini. Bonga awa na koloba ndenge ezokende, ndenge kokende. Nga na Malika Mania tokomi deja kobengana. Pe awa Malika Mania ba kredi ebandoza ngai te pamba te Western Union ekangama te, nakanisa na bato ya Congo bayebi yango. Tokoma kotinda yango kaka partir na ndako, même na telefone, même na ordinateur. Moto akokozwa na ye mbala moko na mokolo $10 ou bien $5,000. Donc toza na droit kotinda mbongo bongo na mbala moko na 5 minutes. Elingi koloba ndenge nazosola na bino boye, soki na kati na lobi natindela Malika mbongo, donc da 10 minutes mbongo ekomi. Yango wana kote kuna ba unité ba crédit bandozanga ngo susu te. Alors sikoyo nga na Malika Mania bolingo awa se simbi boye, esengeli fona kende kuna na Congo ndenge na prometaki bino, pe ndenge na promettre ye fona kende tokuta na susu boye na misu tomona na pe na oya ye famille tosolola mwa moke. Sima nango nayebisa ye pe modèle akoyela sikoyo. Po modèle aninga koyela liboso eleki modèle mosusu. Mais sikoyo lokola ba maladi ekomi na makambo ebele ekomi, toyebi ntango ekosila te. Eloko ezolakisa kaka ebandozala confinement, ba libéré confinement, ti ntango ba vaccin makambo ebele ekosalama. Alors yango wana lokola nga nalingi te Malika Mania aya na ba 2022, nalinga ya sikoyo na 2021. Alors na se renseignaki deja na batu pe na kati internet pe na telefone po na ndenge Malika Mania koya. Malika Mania azoya comme étudiante ya cuisine. Donc akoya na poto koyekola cuisine oyo ya bamindele. Sikoyo na ndenge na renseignaki po na koyekola cuisine, en tout cas vise ezopesama nango pe na école bazokoma. Surtout na école oyo nga na renseignaki ba place penza ezali. Baza kutu na esengo po na sololaki na ye moko directrice école azalaki vraiment na esengo alobaka balangi ebele. Amona bazwa mwana classe moko ya congolais ya sika azoya koyekola cuisine européenne. Yango wana sikoyo ntango nga na kokende pa Malika Mania nasali makambo na famille, na kozwa mikanda oyo esengeli, pe na mikanda wana na komema na passeport na kobimisela ye. Visa kozwela yango kuna na Congo te, akokine pe kozwela yango a partir ya Afrique. Mais lokola nga na kokende na koya na ngwawa bakopesela ye visa ya baétudiant mbala moko awa. Donc na komisi na école na badossier wana bango mo bakosala makambo nyonso bayilingaka passeport na visa d'étudiant pe na carte ne ya classe ne ko classe ya kotanga. Epo kozala internet na kati école wana. Donc na kati école te mais na konti école wana po bo comprendre. Akozala internet mais aza na droit kobima ndenge batambolaka kaka bana internet ya awa. Alors Malika Mania akoyela na modèle ya bongo po modèle oyo nalingaki liboso moyen nasala yango eza te. Yango wana fo ya comme étudiant. Lokola pe mboka yango eza kaka pene awa. Donc ndenge naza pa na nga
soki na kiti na se na zwi voiture na koti na ke Bruxelles na salaka 1150 et quelques kilomètres. Non, 1120 kilomètres boy. Ndenge moko na mboka wana soki na longwa pa na kiti na voiture na salaka pe 1110 kilomètres. Donc Belgique aleki kaka na 10 kilomètres, Bruxelles aleki kaka na 10 kilomètres, mais mboka wana capitale nango eza na moins 10 kilomètres na Bruxelles. Donc eza musika te pona nga na voiture okende na kozonga. Yango wana Malika Mania oyo nga madame soka na 2021 akoti na ekole wana congé pe kozala na congé nde tokosala makambo mosusu ya minene oyo esengeli comme libala po te aza na facilité sikoyo ya koyaka awa pa na ngai chaque vendredi azongi lundi, donc dimanche na butu akomi kuna lundi abandi kelasi na bango ndenge ezala. Vendredi na après-midi alongwe kuna aye awa akomi na butu, donc bongo tokozala. Yango wana ntango akoya aye na mboka wana na visa d'étude, lokola mboka wana eza na Schengen te, eza pe na Europe kaka, eza Kosovo. Alors ntango akoya kuna mpona ayaka aller-retour pa na nga ezosenga nde tobalana. Ntango tokosala mariage na biso wana aza sikoyo na mokanda lisusu ya awa, aza sikoyo na visa d'étudiant kuna. Donc mokanda ya awa deja kuna na mboka wana kokokota na yo, même kuna visa d'étudiant sili akokokota nde na mboka wana. Kaka nde visa d'étudiant wana po ya bisika nga nazali faut kozwa visa mosusu po ya koto. Yango wana Malika Mania ntango akoya na 2021 akobanda penza koyaka awawa na 2021 kaka me na congé oyoyo ya monene soki bazwi na classe ngande mutu na bandokende kuna ntango ya koya. Donc lundi vendredi ndenge atangaka nga nakokokenda nga vendredi te, nakokokenda nga pe lundi nasali 10 jours na zongi, nakokokendeke chaque mois 10 jours na zongi nanga. Donc ngana ye bolingo na biso eko marché neti kaka toza ndako moko. Entre temps azotanga kura cuisine européen eza mabe te, po ntango akoyawa na ntango akolibala kozala comme tel ore akota na restaurant akomosukula basani akokozala ntango mosusu cuisinier, pourquoi pas chef ya ba cuisine. Ou bien un jour après 5 ans 10 ans Malika Mania akosala ye restaurant ekozala kaka africain te na bandolamba na biloko oyo ya bamindele na mwana oyo akobota nanga ya costaud bien sûr parce que nga naza molai naza 1m90 et puis nabotaka bana milai ya babogar ya basi ba belle fille, donc akobota mwana kitoko ya costaud. Yango wana Malika Mania nga na ye bandeko na ye koyebisa bino bolingo na biso en tout cas eza kokende malamu. 2021 Malika Mania akoya ekole ya cuisine même ate bandaki ata eza ya kobanda te bakomisaka kaka bayaka pe kaka même course bandaki, mais heureusement bekole yango ya cuisine eza kokangama mpona bamaladi oyo ere moko efungwami, mais visa eza kopesama, voyage eza kokipe te, baétudiant baza koya surtout na mboka wana ekole kofuta eza nango na pe mwa kitoko epi Malika koya pembeni awa. Donc nga naza na esengo, ekole mpe eza na esengo, pays mpe eza na esengo eyamba étudiant moko awuti na Congo, étudiante ya moto mwindo aya na ekole na bango wana po vraiment nanu bazwa directrice wana banda kota nanu amona étudiante ya moto mwindo te na ekole na bango ya cuisine. Yango Malika Mania oyo ngai nazobenge deja yenga po makambo sikomi ndenge ezalaki. Ba oyo nyonso bazolinge sikoyo to ba oyo bazala kobima na ye boyeba ntango nga na koya na Congo contrat ya kobima na ye esili, pamba te na kolatisa ye pete na loboko mpe na kobima fiancé. Nasukisi awa botikala malamu etcha. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.